bonjour. Mbote bingi na biso tuba bolinga ka maman Eliane ni tuna pesi ba mbote. Ba ebwe ma vimpi muko wazima moyo malukai et puis na bakisi betwabu. J'espère que vous allez bien. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ma wazo batela kimia ezali. Na loba toujours que kolala kolambra eza habitude de temps nzamba pesi un peu ma bomoyi koyeba na hukumisa nzambe kopesa nzambe merci parce que l'or et l'argent lui appartiennent sur eza yaye nzamba zaka na posa ya gratitude na biso ko yeba kaka ke ce qui toza boye ezali pona nzambe na bomoyi. Soki na pesi bomoyi na ngai epai na yo te nakopesa na nani? Soki na pesi bomoyi na ngai epai na yo te oh demi-temps boye demi-temps ero boye poani bo comprendre to na tongo vana efungami te bo comprendre pardon to na tongo voa efungami nanu te bo comprendre ngai on a fona chena no ba miel na me ba citron pour voir ça nini voye fungwama demi-temps na bozo ma de bozela na la base za mutakanda kotala ngai te pour se peno na ngai te so mo koza fanatique révolté kotala ngai te so moni koza mutama bololo kotala ngai te so za mutama likundu oza mutama kokauka kotala ngai te pour ko sepela na ona ngai te. Merci mingi na bino tout ba bolinga ka maman Eliane Nitu obo sepela kana maman Eliane tabinga bino ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille et on a bien rabino ma famille du cœur na pesi bino babote belé. J'espère que pas une surtout bozali bolamuki malamu tozo kende ko solo la lelo vraiment to ko solo likambo ndenge bo meboyebi ke toza na concept na biso préparons pour le mariage concept vraiment na Eliane Nitu TV nde ko soza mbala no liboso koti na chaîne yeba ke to solo mingi du vrai du vécu du quotidien makambo ezalaka na kati ya libota. Émission la biso za mingi basé sur le mariage. Quand je dis sur le mariage, c'est à côté ya ko la kisaba na ona bakoti mabala te, eza pe ko sunga ba oyo baza déjà ba mbiaka na kati ya mabala. Po ba mususu pe baza na kati ya mabala, mais basala ka makambu neti ba oyo nanu baza na kati ya mabala te po libala ezalaka na ba principe nango. Yango na benga na yebisa bino que je suis votre deuxième maman. Yana bana mususu ba perda ba maman, baza na ba maman te, metango atala ka maman Eliane. Ceux qui n'ont commis boye eza grâce na yo, ceux qui n'ayebi ko lamba eza pona yo na mo kutu ba réclamation na vidéo moko na maman Eliane la cuisine, recette à sika elubu ya sika. Ah là là, elubu ya sika ekoya ya sika bino bo. Donc na sala batu balanda pe o na sala basali ya sika lisusu ya sika na sa moyo oyo ezati mais na koya kaka boyebi ke biso tozaka mibale na ndako olamba biloko ebele biloko ezobeba ya bomonaka na sala question nazo yamba bapaya nazo sala mwa ba recette bo bapaya bakoka kolia po soki bapaya bale tozaka biso mibale avec mon 1m85 na ndako siko biloko esaka nini biloko ebebaka mingi voilà pourquoi bomoni ke na diminuer mwa moke makambo ya kosala bilubu et puis pona ba voyage pe ko ponga na koma na ko vivre à cheval na koma na Congo Paris, Congo neti mikolo bo moninga mikolo bo maka pouf na ligne mwa mke. Na ligne mwa mke. Boy ba kama mettre la salle nini. Akei, bosi bo bikenga na vivaka nanga à cheval. Il y a des moments où maman Eliane Nitu na yaka boy na vandi na bandi ko pesa conseil. Il y a des moments où ba benga kanga po bepsa maman Eliane Nitu tala boy. Ngai maman Eliane Nitu na zape na TikTok. Kasi na TikTok nanga so okie kuna na publia nanga biloko nanga ya musala. Même si on na Facebook nanga okuta bloga musala na ba TikTok nanga ba Facebook nga na publicité on a chema kamba famille na cheboye oui okoza ta musuli kama uta musuma tanga na che na yebike 2 jours bato basi batali na retirer parce que eza ba chaîne nanga eza ba chaîne nanga ya professionnel na chaka mingi bloko nanga oyo etali musala metango na kota kapi na zako tala pe makambo ya bato mususu na zako mona oyo nde contenir ende yango oyo za contenir mafinga za contenir prière za contenir ya commerce ça kana ba business na yebi ndenge elekelaka na TikTok. Alors na TikTok kuna eza na mwana na biso parce que pour moi c'est vraiment ma fille ya na mwana kuna mwana biso oyo ça fait 2 jours mwana sali ba émission Natala ki on peut na monaki. Ben monsieur mona salaki mona lobi que abengisi mobali a utaki wapi abengisi mobali banda Congo Tunisie Canada. Apesi vraiment détail ya ndenga bengisaki mobali
mobali akomi na Canada basi baboti ne mwana moko mobali akomi na Canada asalika 2 mois mobali atimi nzela akimi akei alors mwana na pasi wana choc wana ayaki koleka na ba TikTok na bango parce que na TikTok eza na bato mosusu afungoli caméra bandeka kofinga aye kofungola caméra apesa explication parcours nyonso ya ye na mobali depuis 2018 2024 mobali akimi na espace ka ya 2 mois nayokaki pasi ntango namoni vraiment mwana ndenge asalaki émission na ye wana ndenge azolela alobi depuis 2018 na banda kosunga mobali banda Congo nasombela ye voiture ya ketch nasombela ye 207 na longoli na Congo na mimi na Tunisie kuna na longoli na ye komeme wapi botala siko depuis 2018 19 20 21 22 23 24 7 ans mobali oyo azalaki na responsabilité ya mwana biso ya mwasi mwana komone Mervin voilà na responsabilité ya mwana oyo ya mwasi aza kolesa ye aza kobokola ye donc ta babi kolesa oui kolesa peza po mobali tanga osa eloko te mwasi abandi banda na sous-vêtement moyen de corps kolia na ye mai na ya kosuka savon en tout cas azoki charge na ye azoki vraiment charge ya mobali ndenge mwana na biso na lobaki azoki charge mais mobali ye kokoma na Canada kaka 2 mois akimi akei atiki mwasi akimi akei mwana akoti tina ba crédit à part ba monga sombele ba voiture babengaka ba catch ba 207 azo foutele banda kuna ba Tunisie ba billet non c'est beaucoup d'argent depuis 2018 mobali pe capricieux ko koma comique na Canada bing na ko tambola na métro te botala mutu na Congo azo vanda so na commune nini abia ko tambola na métro te mwana ki ko zo mutuka $55,000 pona kaka mobali po mobali ko tambola na métro te alika kazala na alors ta ona yoka ki makamone sala ki passe sala ki mawanga bi mwana oyo mawen nakoki nalela mama na bimisi mbongo mama na ngai wana mwana ndenge azolela na nini nalongoli mpa na bango nasombaki ketch nalinga nde akisa mwana wana akisa mwa kitoko ya banglophone nasombaki ketch wana ntango esimbi te nasombi 207 ango mpo asali mbongo nango mpe emonani te mama mbongo emonani te nazukaka na bibon soki boye oyaka na Canada mama nakamati natindi mamo na Tunisie natindi 4,000 € akende Tunisie nabakisi 2,000 na ndako kuna banda kovanda aliko vanda mutu te mama aliko vanda mutu te nazo futela endaku na futela tango na kuna na vandi na 1 mois na 1 mois na toseli rapport ka 4 fois na 4 fois na kuta hotel mate mama ngaka no na ko ki pasi parce que mbongo ya pasi kola mukana tongo kokende musala koluka mbongo ezeli ko osaka nango te na yoka ki penza pasi ya pasi mama tango akei alabi atambola metro te nakamati nasombi nazwi mutuka $55,000 atambola na mutuka nabi mawa est-ce que tu as bakisa susu nayebisi ye zonga ta na ndaku tokabola ba chambre oza na chambre nango osungaka nga mpo na bana mosala ekobeba po obenganga na mosala bakredi na ofuta ndenge nini nazwi ndaku nazongela suivi na ngai ya kala pardon yaka otikalaka ata na bana nakenda ata mosala mama nayokelaki mama na nga te mama nga apekisaki nga nayokelaki mama na nga te nzoka ye ayokelaka mama ya bango nga mama ya nga nayokelaki ete nayokaki mpenza motema eswinga makasi ntango nayokaki mwana oyo natalaki émission wana natalaki yango hier nde navanda ye mpenza natali nabi mwana mawa ebele ya mbongo yango babolingo oyo ebele ya mbongo mwana bimisi
Alobinga, naza mobula mibali te, naza mama mibali te, nazalaka mobali nanga, mobali petango ye, aotelema na ye te bandeko, na bine bajusaka te, nde nazawa, mobali aotelema te. Nakaki mawa. Nabi oh mwana mawa. Bana, zongata, pour mona na libumu, tinga pona bana, otela ngata. Donc, na senti douleur. Moi na olela non seulement pour mobile akei mazo bake na kofuta ndako ndenge nini soki musala e baby crédit a mutuka na futa ngo ndenge nini so musala e baby aki na douleur mingi ya musala aki na posa ko perdre musala na été alingi a perdre musala te mwana bondeli mobile bina mobile yaka toza na 2 chambres za na chambre moko ngana za na chambre mususu otika la kanefis ke na bana ponga na kende musala soki na ke musala na kokozwa mbongo na futa ndaku na futa pe ba crédit mobala lobi non na koya lisusu te de mobali openza ko garçon yanke amina wasa ko to sembla na umela te 2 mois kaka Mouta bengi si mouta koti na Canada 2 mois. Au bout de 2 mois, on va l'accueillir. Au plus on va qu'il y a yanké. Na ko ki passe ne loko mono Natalia on ki vraiment passe. Na vandika boye. Moninga nga mo abengi nga to bali na soko solo la. To bali ko solo ah hotel internet te okoti te hotel te ah abandé na na mona ki vraiment ndeni ko ngaki tambala na jaune na mutu non na sepela ki na ngobo na boye nga bia ki tambela kana ngo passe te nga pe na technique te zaka so mkwana na kangi simbi na tikeli en place simbi liwana ce n'est pas que oh na été era nega na kangi wole na moni ekoki na ngo na tikeli c'est comme ça na zaka te que on a ka non c'est pas ça era non par hasard abi nga na yebise nga abi na hotel loko moko awa ndeko soza bano ya liboso s'abonner na Hélène Net TV soko s'abonner ou activer cloche de notification pour attaquer loko moko makambo ya bieza ko mona bata ndenge na ndenge na omona te na Hélène Net TV be mission culinaire a ezali ozana posa ya traiteur libala olingo balisa ongi penza libalisa ke libala penza salamiko obi ata na relation sotina chata partie ya bifeka na internet. Netiboui. Voilà, traiteur la Providence. Maman Eliane. Oui, c'est bien moi, je suis là. Je suis là. Maman Eliane et tout. Traiteur la Providence. Voilà. Ah. Oui, c'est bien moi. Maman Eliane et tout. Je suis là. Voilà. Ça fait tenter la Providence. Maman Eliane et tout. Un seul endroit. La Providence. Voilà. Voilà. Ça va? Ça se passe bien? Est-ce que mes Congolais là, ils ont bien mangé, ils ont bien aimé ça? Ah oui, très bon. Ils ont bien aimé? Beaucoup mangé. Ah d'accord. Ok. Voilà. La Providence toujours. Mon fils, l'agneau là. J'ai fait le tour de toutes les tables. Ouais, mais l'agneau, il y en a encore l'agneau. Ah oui, il y en a encore, mais là, je pense qu'ils saturent un peu là. C'est vrai? Il faut leur donner, il faut qu'ils mangent. C'est ce que je leur dis. Les gens là, ils viennent du Canada, ils vont dire qu'en France, on mange pas bien. Il faut vraiment leur donner. Un petit coup d'agneau, ça peut passer. Voilà. Faut... Oh bien, attends, on a publié surtout. Natia ta partie à biffer pour ngaï. Tant ça va faire Natia biffer parce que je suis trop fier de mon travail. Nala lo lendo na mosala na ngaï. Yango so na sali babomba muna na sali sata yango na so na sali na bomba na sali sata yango na lakisaka botala musala na sali yango yango na lakisaka bino botala musala na nga yango yo suko na posa yo balisa mwana ata ba biso azala ka cher ya kanano
ata babiki ya cha yo yaka kaka yo zo bate ba opekisana po ba okelo zuwa yo comprendre nanu te jalousie te babi te so mwana ki osali bala kuna bifione koleka bifa mwana ngai yango wana na tiaka motema mabe basala nini bake kuna te me lokwa kolo na bilembo kolo na bilembo kolo komisingelembo monene yeso yo babeteli ngai lisolo te ngai namoni loboko na nzambe akomisanga lembo monene kolo na voye komo ya kolo na bilembo yi kolo na bilembo kolo na bilembo yesu akomisanga lembo monene yeso yo kolo na bilembo nga penza na tika empreinte na France 16 ans eza te ke o ane wana atikaki azongelaki te ya nasalaka ça fait 16 ans ce n'est pas 16 mois bandeko bongo eloko ya boye nzambe aboye nakumisa te nabeta tolo te nayoko lolendo te ngako nasaka mosala kitoko papa ambele bando baki obenga nga papa obenga te boye nde 16 ans ate ke o te 2 ans mo boye atikaka bandeli non banda na banda mbula comme azomi na motoba je pense c'est ça 16 ans d'expérience et surtout de succès succès nyonso na kaka kolo na bilembo yesu akomisinga lembo monene yesu yo papa mbalobe bana bakanisaki baleki nga na molai me ntango natelemaki bakomelaki nga ata na lipeka te sosola wana maloba lekuru yaka bibango bakanisaki ke baleki nga na molai me ntango natelemaki bakomelaki nga ata na lipeka te yo kofinga nga nzoto mobimba otiki nga ata ndambo te nakosenga epai nepai bato banso batala biso mawa na yo naloba soza mutaka ndako otala nga te mpo osepela no na nga te soza surtout fanatique irevote mokolo kobuka na lokolo likoya otema na fenêtre eosala nga pasi ekosala nga pasi kotaka na porte tika mambo otema na fenêtre oya obuka na lokolo pamba namonaki ndeko moko ya mwasi nga abi nini abi mama chevi nga abi encore ya mikuwa deja so ese komi na ba age oyo mikuwa ya 60 so ebukani ebonga su te nayebisi bino tosona ndeko wana banene na nakambo kitambala awa tosololaka abo so zamba ya liboso comprendre ke tosololaka abo bana na mambo kitambala nga nayebisi nga bi nauki mawa nauti kotala TikTok mwana moko bona TikTok wale makambo mobali asali ye nini na explique ye kana na explique bino ay mama ni tu vanda na yo nga abi na vanda ni abi mama abi na tala émission moko lobaka ke bato bayaka ko condamner suka ya likambo mais début ya likambo bato mo babosa naka oui bato mokili baka bongo suka ya likambo bazo ya ko condamner bongo début babosa début ba ke na fin non début babosani ba ok na fin ngana lobi nini abi omoni mwana yo yokeli mawa biso so toyokaki mawa nga mpe natalaki nayokaki mawa mezela natindela yo video moko otala ebandeli ya likambo batindeli nga video nakomi kotala ebandeli ya likambo ebandaki bien mwana asengaki soki pardon atindaki moninga na ye moko asola na mama bokilo mpo mama bokilo bandaki kolinga kosentir mwana te mama bokilo kwa resistaki mama eke na mama mi ewabo mwana fingi mama bokilo wana afingi mama azobenge kuna kombo Marie Jeanne yo Janine yo Marie Jeanne mwana fingi mama bokilo Janine Marie Jeanne nyama ozobenga Marie Jeanne Janine mobali e mama ya mobali na ye
oyo racine pa ikoko oyo azane na maboko awuti na makila ya Marie-Jeanne oyo pa azana libumu koko ya Marie-Jeanne azobenga mama mobali na kombo Marie-Jeanne yo tufi na yo Marie-Jeanne na kofinga bino na fingi bino te afingi libota mobimba asilisi afingi bango libota mobimba asilisi na kofinga. Après maman wana pa ye kosele maloba lobi yo ndenge fingi ngai atoke na nganga yo na mwana nga bokozonga na te ndenge ka ofingi nga atoke na nganga na mwana nga bokozonga na te yango siko place yo nga na telemeli awa na ye kolobela likambo ya mafinga okoki kozala na raison na likambo na yo me yo moko okozo susu tort. Mwana na biso oyo soko otali ye de 2018 à 2024 nenga bokoli mobali oyo bokoli ka mobali tena libota pe pourtant aotinda $100 pa mobali ta musu mobali apesa $30 na ndako po balia tango keche bande kosala mbongo pe na ndako bazolia 207 ezosala mbongo pe bazolia mwana bimisa dépenser alongoli ye na mboka na biso kuna amemi eti na mboka poto ela dépenser na okoki pasi pona mwana kasi place na ye komona kaka epai oyo mwana ye kobungisa ba raison na ye epai ya kofinga mama ya mobali bofingana na semeki elekaka bafingaka mama ya mobali te bafingaka pe mama ya mwasi te bafingaka baboti te makambo etali bino mibale mwasi na mobali baparent baye kosala nini na kati tango natali ngai moko ndenge mwana ye moko azwi maloba na ye ndenge afingi bien ese komi na niveau oyo eloko kobongisa susu wana eza te mama nalobi aimilie biso na monde entier siko mama na place aza amoke mokili mobimba mwasi ya mwana na ye afingi mokili mobimbe moni ndenge mwasi ya mwana na ye afingi ye et puis eloko ezalaki na kati wana lisusu makambo ya ba voice mwana atie ba voice oui mwana oyo ye moko mutu enregistraki te kasi moninga na ye oyo ya tindaki abenga mama Bokilo pour que a fait comprendre mama Bokilo solo na mwana ne ya mobali akitsa mwana ne ya mobali motema po azonga na ndako moninga ne na mutu aseki ba enregistrement wana atindeli ye ketala nde tosona mama Bokilo nde na kati wana liloba mama Bokilo lobaki atake na nganga mwana nga kozongele te mutu ya enregistraki camarade ya mwana wana tango atindele ye pe mwana nana ba monsieur mama boyoka mama na ye boyoka mama na ndenga finginga boyoka mama na ndenga lobi je comprends yezo ta part na ye côté na ye zem na libumu mwana na maboko ba crédit epai mobali akimi atali part na zo comprendre à 1 milliard % en étant mère na comprendre ye penza que elo moka na sepelaki abingala yoka ki mama na ngai te mwana mutu makasi asuka ka ndenge wana na yoka ki mama na ngate me ya yokela ka mama na ye mwana mutu makasi asuka abongo me mwana moso tango atindele ba voice na maloba mama wana akamati ba voice a publier pourquoi ko chama maloba mama wana ba voice oyo nzoki banda kala to moni yango tina ba musicien to moni ko to musicien moko a publier ki voice mon super otati ka bien yoka tsingana na zangi ye pasa nini a publier. C'est enfantin ça, c'est vraiment enfantin. Ça sert à rien. Ba voice bisoto nga na ba voice. Clés ba ngozapi. Il y a 4 clés B. Na auto be terminer dans pas longtemps hein. Ngane na fingama na ba voice. Na ça na 4 clés B. 4. Na ndako na Kinshasa eza 2. Na Bombi. Na Kinshasa eza 2. Moko na commissariat, moko za pa ya grand frère nanga. Na kini ya 2. Wana nango 4. Moko pe na commissariat, moko pa ya avocat. Nga mona nango 4. Mais na etili binote? Pour ça na tibino ba voice na va perdre raison. Na otila binote? Non. Il faut na garder raison nanga. Tina suka. J'ai des voices, des insultes. Nyapsa ki bino mukolo wana. Na zana ba voice.
ya kosakana te. Voice à 33 minutes, 28 minutes, 16 minutes. Na police baki madame. Tout ça, mais là le temps. Hein? Tout ça. Avant qu'on ça les cambo, il faut qu'on réfléchisse. Moutou a fini à moutou. A kanisaka za moutou ya makasi. Nzo kazane ka Goliath. Moutou a fini à moutou. Moutou a bandaka les cambo. Oya finga kamuto akanisaka za mutu makasi nzoka bosani kenga na koyembela yo David abomaki Goliath likolo ya libanga na ntalo Yesu libanga libanga na nga ya ntalo boza nyoso ya sona kuna nzambe nzambe allez onction ekimi nango na ke na demi temps na comprendre bien te David Goliath azalaka mbinga ya mutu malgré tout mona ete Bible muteloba Babi Goliath azala ko tale boye. Seka leka muto modi kemela mulai. Tale bo muto modi kemela tota ke boya, tale penza boye. Mais Goliath pour tala Goliath faut ça boye. Le Bible loba, tala Goliath boye. Mais David aki mokuse. Bitumba Goliath ebeka ekwaza Goliath, mais David abamba ke na mabele boum. Et on la Bible loba. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Sosola tango oyo. Sosola. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tango ozo na ma finga. Ozo bosa na ke. Nazala nga Goliath. David. Aroyo ko isangai. Et surtout. Likambu c'est la preuve n'est ça important. Maman oyo il est ne pesier pas si maman bokilo. Oui makambo eleki ya bana. Oui c'est vrai. Mais tango moi si ya mwana aiko exposer voix ya maman bokilo na internet. Maman bokilo bi non. Ata ba mbongo na yo, ata ba million na yo, na sa sukuna te. Ata okena nganga yo na mwana nga bozonga na te. Abinenga emilie biso. Emilie biso mokili mobimba. Atake na nganga yo sebino bandeko. Ba insulte yo mafinga oyo. Bosaka nango très attention. Mafinga o bozomo na mafinga. Boke ba mafinga. Ko finga soza na kati ya chambre na yo fingi mutu na mute atolo baloba mutu ayoki na ete. Mais oyo se bimila lieu public mutu asoki na matoi. Mais c'est condamné par la loi. Les insultes. Bafute lango bamande. Ato kote lango bolo kote me bamande ko futa. Eze loko mabe bandeko. Eze loko malamu te. Kofinga. Est-ce kofinga eza na preuve? O eza na preuve. Mwana tanga fingi. So abeka na fingi famille na bino mobimba. Na fingi bino. Ndenga abaki bo permettre. Ba tout fina bino. Abi na fingi fayi mobimba oui mais abi peza Marie Jeanne na fingi yo Marie Jeanne abi bon kombo atengi yanga Marie Jeanne bokilo afingi nga preuve ya mafinga yango wana ya malamu te bandeko internet oyo mukola lelo oyo ba voice babimisi yo lobi awa ba misi babimisi eza ya kala eza ya kala metambo ya ko misango ba komi yaki à 2018, 2019, 2020, 2021, même si on est 2024. Est-ce que oui et baby ezakaka. Heureusement, eza ba mafinga te. Boso ki ba mafinga. Bokie bakana ko finga batu. Mutu nyoso to alinga te. A okutuka na poto finga mwana. Finga ka mwana yo moko boti finga ye. Finga ka mwana. Bimi seleka gros mot. Pourquoi na poto mundela boya babeta mwana? Pourquoi ko finga mwana te? Tu n'as pas le droit d'insulter. Mundela linga ngote. Ata biso pe na batu mundi tozaba bantu après tout. Nous sommes des bantous. Bazo boko la biso bazo bake yaya ba camarade noza yaya na yo, papa ba camarade noza papa na yo. Normalement maman bokula sa deuxième maman. Maman bokula nazo pese raison te. Pour na makambo eleki non. Pour na de te na maman bokula raison te. Pour moi no ya sali penza pour que
mwana ya mama Bokilo akoma na Canada. Maman Bokilo te mutabimisi bon po maman na Canada, on est d'accord. Malgré maman Bokilo avec la voice que moi na tanga na poto a réussi. Ce qui a kitoko mon fa ki avanda po ni mon avanda kite azungi na kopo mon poto a réussi za poto malamu te. Mais tango mutabimisi motoki na ye tangi. Abimisi motoki. Asa ko se privé, azolata malamu te, mwana ozanga poussette, akanga mwana na Kongo, na kangisa ka mbongo po mobali ya lobi akosala nini, akosunga ngai. Mais tala paye, botele paye to suki. Nazo pesa maman Bokilo raison te. Ce n'est pas que nazo pesa raison. Nazo pesa raison te. Nazo pesa kaka raison ya kanda o azana ko ba fingi ye, po ko fingi za mabe. Ko fingi ya malamu te. Mais mwana eza ba émotion mutemema ki mwana koma na mafinga. Mais mwana pesa ko bina ba émotion mafinga, c'est que kati na amesana ko finga batu yango pa fingi. Poso mutomesana ko finga batu te, o finga na oto koloba kaka. Mais le quoi ça pe amesana ko finga yango na pa fingi, émotion memani na mafinga eke etambolinzela moko. Vraiment pesi passe pesi mawa, le bana ngota frère Jeff et pesi passe pesi pena mawa. Comment la situation boete bino bana. Yo za déjà na mobali osozo ki déjà ce qui na poto boboti mwana bina liboso elengeni yo ke nozonga la kaka o wana bozala ki na ye beaucoup tani na poto ko sa bolingo mina na poto na zonga la kana bengi seli kama ko bengi sa oyo yo kanisi bolingo bozaki na onta bozaka kala ngo zaka sikoyo so batu bosu bokabona ki longtemps mususu ezala kate ça dépend mwana bato boye baze bele mama boye na bango bele na kipana ko ya na ngote wakana bengi seki mobali mobali asalinga boye o bengi seki pona nini soza posa mobali kene na église baeza bango kuna ebele surtout ba sans papier na église baze bele ya basi ya mibali pe baze kene na église bandaka ko sambela mozuka molimo chende kele boko o mona kaka o Saint Esprit la ki makasi azoka molimo aza prophète to prophétesse to bala na so bala na bino na ki ma opona mwana oyo situation comme les salinga passe pe mawa meta on yoka version o mususu nenga fingi mafinga wana ndese mama Bokilo kanga motema loba ke lokola ya fingi nga atake pa nganga bazonga yo kama loba ya mama boti mwana atake pa nganga bazonga na te alors été yakaba oyo bazana ba projet ya kobengisa mibali na pekisi bino te soko ningo bengisa metango ko bengisa kanisa na muto aseka 2 mois na Canada asimi nzela salini akiyo pe kanisa est-ce que onga na obengisa akosala 6 mois akosala 1 année akosala 2 ans ou bien akosala 3 ans yo moko réfléchir ngana ko réfléchir na place na yote yo moko réfléchir kaka par là pona to suki sa ato zana kanda zo atama ichana munoko ko solo la te senga nzambe loba nzambe motema na ngeza ya kozoka motema na ngeza ya pokande betisaka palpitation du senga maîtrise oyo eza kozanga maîtrise de soi kozanga maîtrise ndeti na moto asala makambo boye fo ozala na maîtrise na vie so oza na maîtrise okomona kofinga na yo te bato bazanga maîtrise bonde bakana langage facile ya kofinga manque à maîtrise ndeti ndaka mutu na mafinga ndeti ndaka mutu na n'importe quoi manque à maîtrise yango ezo biko kosinga ka nzambe pesanga maîtrise nzambe sunga ngai nzambe ayebi kopesa maîtrise omonaka soki policier aye kokanga mutu totango na ba film alobi gardez silence sinon tout ce que vous allez dire retournera contre vous. Police, policier, tout le monde a un film. Policier, ce qu'on madame, vous avez le droit de garder silence, sinon tout ce que vous allez dire ici retournera contre vous. Est-ce que vous avez besoin d'un avocat? Pour la nine. Biloba loba. Perroquet sauvage. Yango balobi trop parler peut tuer. Oye le kakaka na mokiliza po pesa biso nini mayele bango bakanisa kike baleki biso na mulai yo kanisa ko lekinga na mulai mais tant nga na telemi nzoka nde okomelinga atana lipeka te pona lelo tosukisi wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna nzamba nu benisha nene bana betu bonne journée. Ba bisu na bino
yango wana e soza mutakanda kotala nga te po osepela na yo na ngai te. Munde na boka litama.